Nabaki fungu misato mpona yetu olimaka banyama lwembae swapicha koyo nalekisi maloba ya bolingo alobelaka yo na nzonse na baado kombo ole soki esclavage oni apekisaka te sina mitamo mbona yo kolaki kwadoabeka pena ya pambeza balese il a montré na mopesa kokuzoni nazali mayele yako sepelisa yote nalamukia vatomwetana na kotiza mbala nabukisa kiloba fleur na maboko nabaki fungu misato mpona yetu olimaka banyama lwepale twapecha koyo nalekisi maloba ya bolingo alobelaka yo na nzonse mabataka okolele soki esclavage oni apekisaka te sina mitamo mpona yo kolaki twalobeka pema ya pambeza karese otibelinga malobalo bino ndako ya kotalana bakambelaka makotita mpe eroshe ya lokumu nakandelio senesibi batalona nalemba kutana bala tina ndako nanga motambolela etoye mosamba na ligne ya bapiko chayo masima chipeniga adobo mieloki lokola nupamba ezana vale ya kapele ya virunga bomona binanga se. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je dis bon dimanche à Eric Kai, lumière de KV, lumière de Kassavoub, Eric Kai. Yom tozana posa mutu kana yozonga na couleur eutelaki. Mais qu'il y a pour tout ça la confiance na Eric Kai, lumière de KV, croisement à Sosa. Na loporiwana vraiment lumière de KV, Eric Kai. Je dis bon dimanche à Fiston Dongala, hein, Fiston Dongala. Tonton Fall, met à mort, le miraculeux. Papa na Dylan, vraiment, joyeux anniversaire à notre fille Jeanne Dylan Ndongala. Oh, vraiment, fêté qui anniversaire hier. Tous les qui ont barichi qui sont locaux, les Badadi Moula Demsi, la Team Wata. Vraiment, tous les qui ont pour l'anniversaire, il y a Dylan, Jeanne Dylan Ndongala, fille Yabatou, ya papa, fiston Ndongala, les miraculeux, na maman grâce. Vraiment, je dis bon dimanche, Liebo. Ouais, petit Saclé. Merci beaucoup. Bon dimanche à toi aussi. Et puis, na équipe réalisation, na Allo Peuple. Donc, merci beaucoup, Nandenge. Boyambinga na Keya, vous salue bien. Vraiment, Liebo. Est-ce que vous n'avez pas mon seigneur d'Angbeto? Changer les côtés. Ouais, merci à trop. Non, salut. Mon président Bill Clinton, mon ex-président. Toutankhamon. Oh, le pharaon d'Afrique. Oui. Pour Anazaki Fie, Nanga Kinga, Pesa Kinga idéologie. Yango le loba. Grâce à Bill Clinton. Ouais. Ouais, mais ils ont chemin, ils ont parcours. Dans mon équipe, ils ont déjà prise. Ils ont déjà temps, ils ont notion. Ils ont essayé de faire des sous-coyers. Place Moussous. Donc, place on a zanaïdi qui est tombé dans ma solo. Ma solo, ça va bien. C'est yom to bandi vraiment na Bill Clinton. Quand on a Bill Clinton a péché ba tactique de G, bakamutu, o lelo liebo, ceux qui lelo liebo. Parmi meilleurs drummer et à Congo, surtout Tanguy 5 temps sous liebo, Rosa Petam sous moi en tout cas. Mais pourquoi les samouraïs ont vraiment bandit, au yebi bakamutu, yebi ba tactique et tout, mon demi kotika Bill Clinton pour qu'il décide comme ça. Bon, Kotika c'est trop dire. Moni Kotika c'est trop dire. Na tikité. Mais na kesu koyekola. Pour wana pe pas présent na banda koyekola, na moni ke na moni na komi na niveau moko tasu bien. Donc na ndinga mabete ba fanatique tout botalanga, liyeboye yo akoma Poutine. Oh,
C'est le Poutine, le Poutine. Mais oui, et la combo. Il est monté à Gola, ta pouvoir, voilà. Nga batteur Poutine. Pour comprendre Poutine, Poutine est dans la langue, il y a banani. Donc, surtout, tiens, on a français. Trop et ça dans ma tour ya bato ba mona ba lié katumba ba série belendo ba japonais à solo ba yebi ma solo donc petit sac maintenant siko et pas monseigneur d'Amo Bill Clinton ba œuvre nini yo tiki o lelo ba tout so ba bi général ki boye nzembo boye ça dit ça lié ouais nga ta on a côté orchestre première générique on a bêta qui non première générique et ça qui rigole c'est qui première publicité qui rigole tant tu bêta qui rigole après tu bêta premier album na bêta dans mouvement et ça qui zoba donc des débits jusqu'à la fin tant tu loin qui zoba tu y a qui na Matissa Pression tika moi na kumba vélo tant tu loin na Matissa Pression tu es un album palpitation totale. Tant que tu palpitation totale, après tu es anthropologie. Au moins ici, qu'on a confirmé. Pour Batou, on a un moins histoire au Mouké. Batou, et ça qui pour mes hommes, ils ont grand mouvement. Ils ont un mouvement. Viens à c'est bon. J'ai sali à passant mon chef. Donc, ma place aux abambos trop. Badomer, babandé ko banga. Ko beta ndeti biloko ya fait na biso ya maison mère kakol vous comprendre mais nga ici ko moi seigneur azwa kinga formé a sali formabili yebo fo beta ba plan bino éviter batu ba otalanga na parler na éviter bo anthropologie ça dit au fera pas biloko ya ma beta c'est bon da beta au bila boaka soit zongisa mon anthropologie biloko no papier ouais donc nga siko na ko beta biloko ne wana et puis na bakisi na biloko nanga et si vous et ça la sunamona qui force bah tu vas comprendre que les voisins grand batteur pour anthropologie ça va black était un petit sac kouta le débit à maison mère ti koyana après naninga yaki na makamba kizobazo soit qui temps il y a ko préparer pour ezala bongo tant to loin anthropologie tu es koya na Tinkimbwa Chikimbwa. Ouais, ça on a Brazzaville. Album au sein de Brazzaville les album tout ça na Brazzaville les aki Fukushima. On est Fukushima. Donc lié bozongi ça bango makila. Donc il n'a pas eu ingraté pour tinde na zaboé, c'est mon seigneur d'Angwe. Yemta sala que kombo nanga na niveau boulot nanga ezo valeur. Donc na koko sala ba j'étais côté wana donc reconnaissance des Arabiens, irreconnaissant des Aramabés. Vraiment. Donc, étant que dans Fukushima, tu es au bêta, scole généralement tu bêta qui y a nini. Atango mwana nzamba mataki kuna nango mbagologota. Donc, biloko leke belé. Tant que l'ongwe wana, batu na parlé ba na bi ke ba comprendre. Pourtant on a bois ka ba créer wana. Et ça va une référence, il y a ba œuvre wana. Tant que tu es tango après tu es koya, tu es à Fukushima. Au tu es Brazza, tu es dans studio Dem Record. Donc venant Dem Record na Brazza place aux abambo tebele. Tant que tu es à Fukushima, tu es koya, skol ya Mudinda. Tant que tu es à Mudinda, tu es à Mudinda. Et puis que tu es koya donc on a vu si ok na série wana na mutu pena bana pour alongole lamba boa ki na tonga se retrouver à toxini et lamba sa boa ki na vu si ok donc na vu si ok petit zacle ba beta le temps ok oh beta le bah oui Montréal qui bon temps avantique bon blackité pour série wana na fiki Mudinda tarabiso de beta fara na maison mais là-bas 2010 si je me trompe pas
tobeta sous fara na BCBG tobeta sous fara Congo bango na côté ya système tant que longwana sous tobeta sous na quartier la te fara bangumba matara monseigneur dangwa koma chamu bon mungwa na mungwa to sous kobeta na vela biso waze quoi na biso gemezaki danger bon po biso to raté série ezaki makamu po on a ozong sabatu na référence place na utaki donc po batu ba comprendre que lié boza mission lelote OK talaka ngala beta tina ba shock star obeta na shock star oui petit muké na ba fait na biso nzanza ya dio que ton âme repose à mon papa place oza na ba famille na ye ba venzaya donc ba blaise nzaya donc na biso black te petit zak tant to yelunga na nini na dinda après to ekoya manyoko mapondu tant to longa na manyoko donc na biso dango melaki na ba biloko ya ye moko vraiment manyoko tant to longa na manyoko mapondu to ekoya escalator tant to longa na escalator to betaki générique mo ya brasserie les autres qui peuvent bien tailler puis to ya ce qu'on est ndaka moi sur place na okata siko ba dormir trop ba lobara trop ba batteur trop ba lobara trop que bon comprendre ce qu'on lié bo azaka na haut niveau et dendaka saba simbango talara petit sac mais c'est moi pour kendaka moi mupandi moi c'est dans azulako Ervin wa waneza ba ndoto baba azulako Ervin waneza ba yakape ya niataka bani waneza ba ndoto baba Sotali parcours ya les samouraïs tina siko yo ka kombo anatin aza collègue abeta bien ça la vie nae mais sotali parcours ya les samouraïs yo ka ba vibration talaka ba bord le roi ba anthropologie pinga tension nga so na obeta na zaka na 120 OK 120 vitesse na nga ya mutu 120 à l'heure donc soko sali ba G tala la za sunzela bon donc faut la panza donc na bisio petit sac la baba tout ba tala la palais ba yebinde na lo ba ba tout ba yebike ya o ya bata makisa closuie wapi on se reprendre ba fie na nga ba bienvenue non scène ba les rassembleurs hein na robosa na te ba vie na ngai ba ma vie ba Ndrik Kabasele ba vie na nga ba Fisto Empereur ba Blaise Foakia graphite 2000 ba Bedi Yale ba lumière de Kasavu maison ya peinture pour bongisa mutu kezonga na sachet dans la pori wana kusoko yana na kwanso so na lumière de KV ba psaume 23 mutabeti singa ba système ozomona na kwa kimwenza na sosa soko yana maison psaume 23 donc massa na ngai mutabeti sanga na minute yo vraiment to yana biso wana maintenant siko lelo otiki monseigneur Dangwe OK vive la musique bato abi mais comment fait-il lié otika leader ata vivant ou ton orchestre leader akufa ouais ça bientôt tous les gars pour batia ki moi eloko momo kanyaka nde benda ki okoto wana ouais te za magamba kanyaka te so magamba kanyaka mais tout ça lango de ande tout zaka pas prise kala po ba ya kaka mais tellement tout ça qui fidèle tout garder na nous na garder carrière na ngapi na garder son nanga caché nanga na mato ya batu etikala obiso tant to yaki orchestre to ekola musique pour na mbongo te na kuno na beta nanu mokile confirmé que ya wana peso to tcheba batteur ya wana pas parmi esprit ngana yaki na mo était que caché déjà si etikala siko to comme pe makambo mbwenge c'est comme ça mbwenge ngana salade yana vive la musique na betaka album Bazonkion OK oui na betaka album Bazonkion wana to zaki na ba âge ote ba âge moko boye na olinga na za nanu mokile okanga na zaki wana na beta album Bazonkion na beta na nzembo avena nga sampayo amour ness na beta pena William na obeta pena générique Bazonkion siko âge wana na zaki na ngona mona na obeta ndire na mikolo ebele OK esprit ezofanda penate le mona randete mal à l'aise auto ba des choses aïe na vie na déjà to bozongi noka na parler na yo c'est ça to ba bongo zonga na parler na yo non c'est da banda kuna ngai OK non c'est da banda kuna ngai so na kena nda kwa présent na Bill Clinton na odame pour na mwana na ina salama ka so pe na ina molokai na odame po biso to zate ke to tsaka ba makelele po papa wemba lobai ke jamais ba bomara moto na pétrole te
Donc il y a toujours faut boire kama pour ezala bien. Na bete ki bazonkion tant on a moni et simbate ba vient na pipi de lion azana Luanda fondé pipi de lion. Je salue PDG Pablo Kini, dispatchante les seuls et l'unique déclarant. PDG Pablo Kini, les seuls et l'unique déclarant. Narata Luanda on a pour pipi de lion. Sénateur Yanzambe Boza toujours on a tout va changer. PDG Pablo Kini, donc les grands déclarants a peu sous petit no lié bon na confirmant bon na bosenité qui a ba total basique. Allez tant aussi pipi de lion. Pipi de lion avec Obenganga na vie na von tango États-Unis Sarma Junior boule King Mercedes na maître Jean. Ah t'es petit le royaume tout le monde na viva ba mikolo et puis ba tourner ba sebele ma gozi chance au beta album mais tout le monde y faut y ana non pas du tout bon et venga moi tant na koki ya mouvement na beti album boy na ke c'est pas du tout ok c'est ça ni tout déjà bamboyema ba bandika koya pour forcer na toujours tout bah tu connais pas pipi de lion bon pipi de la zaki Muto isa Goliath. Nala le wada Goliath. Oni no ebi. Taka kuduku pa kuduku ta. To ipena ku. Moi ce qu'on est Zalaki ye azoko kangote mamonga na oya ta oyo pakoli wa ta tima sana moninga na ko kasuste tout la musi ça tikeli na souci bon beti ba makamko na tolo bakanyos oya ba générique ba album ba nzembo ba nini makambo tu nena yemona siko Claudine Lontoka yo comme yum to beta tout wana Claudine Lontoka ezana kizoba zobat première chanson au tout lancera par générique première chanson au batu bandimaka te un animateur oyemba bongo eza penatika la chef d'œuvre Claudine Lontoka ebi mais ça ba blague ça ba œuvre na biso to beta ba drum wana to kolinga te batu bani yango vous comprenez petit zacle et loko na yo o bimisa mutoki so mutozo ni yango se kalingi yote vous comprenez ndeye ko sala ki to vandi na prise amonike na ya siko ko zonga na viva nde na yaki na zongi na viva ba yambinga pour place za ki vide OK mbala moko après 2 semaines mes respects mami Amazon place oza mon directeur Didier Bokelo sec de Gama Venabiso Cornélie Malongi les grands managers na Bosanité et puis Marie-Laure ya Onia chef Tosha Mbuta Fulakanda donc bango de ba yozwanga ba yambinga ba bisinga petit ndengo za boye okomi ba mon chef à répétition wata ngo yesu ko zongi vito tant on a zongi siko na viva ba bisanga que petit poste yango ya chef à répétition ce qui dimanche nous c'est ezala temps na voya na dossier wana pour l'accent pénal na mise au public batala officiellement Mère Marie a signé directeur a signé Didier Bokelo sec de Gama et puis Moutatou sa chef d'orchestre après Wadir Infumu des disciplinaires na Bob Jamuskes ba signé puis ngana c'est toi otepe mokolo to ozomona siko Valère place na utaki pa Bill Clinton niveau wana ndenge mataki yango ye nanga wana mbamona zipe pivo ozoko pa petit zac mais est-ce que ba lobiki no
c'est déjà leader à Koufa. Est-ce que Tanine Borossa a bet album, Morossa a succès, le roi net, le bet album, il a succès. Ouais, tous on qui petit zacle, tous on qui on attend vivre à Siko. Pour tous en la préparation, déjà tout ça qui va. Babilo, on a vu surtout noir sur blanc. Oui. Donc on est album, il y a Viva. Album, il y a Mota Tosha, na Kati, il y a Viva. Kati Viva, ok. Tout ça, album noir sur blanc. Bah tout ça va télécharger na Tosha base officielle. Bon, on a épices mo eza de wan ezo le kanzembo ma vie et puis générique zoya. Tout ça là qui dit ma kambo tout tika tout ça clip tout boaka pour ba tout ba comprendre. Maintenant ce que ils en Kati Viva, album il y a Tosha Fulakanda. Ndenga sali 28 ans, on vive à la musique. Ndé ba PC quoi ça l'album. Maman Maison a d'accord, d'accord, tout bazar d'accord. Pour musicien ou meli na vivre à la musique par rapport à ba musicien mususu. Yé mutaza ancien na biso en tant que chef d'orchestre. Batu bakuta déjà que papa et Matika chef d'orchestre. OK. Vous comprenez donc noir sur blanc zoya kalamingte batu dia bango Kango et puis générique zoya engongo. Vous comprenez petit sac pour ngana na style na ngai. Na style na pourtant tout ça qui pas prise to bano beta to bano benga ngoni misika mukanda. OK. Ngasko na yena style na ngai isko mikolo moponzo fragile. Moponzo fragile. Moponzo fragile. Les musique hip hop, rock, na folk africain et congolais. OK. Ba style na yena mo. Pona bi ke batu bazaka toujours na ndenge to yoka ka babetaka. Pa ta 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 on comprend. Mais ngasko na yena langage mususu. OK. Langage na yo dande. Là le roi baba batu ba ebo lo baté mais siko oyo ka makambo sala. Makambo lo. Ah ngasko na yena pakata tu ta kuta kuta ta 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 au moins na ye donc na bimi na ndenge batu baselaka orchestre na babetaki bobetaka nde bobetaka ngasko na ye na ndeyo wana na moponzo fragile musique hip hop rock mélangé na folk africain et folk congolaise. OK. Vous comprenez? Oyo kanabi ke batu ba aussi la pour batu ba bi ke lié boire raté. Na tika dia ba œuvre ya niveau ya danger. Oui petit sac. Ouais mais to kono so presque na suka il y a émission doule ya peuple. L'autre on a évité c'est-à-dire ba programme il y a vive à la musique et ça comment oui ça ba tout bana tout ya moloka yo tout basé par pied à travers le monde ba programme il y a vive à la musique. Ouais ndenge tout ça boye le lundi toi dimanche déjà toi exerçaka na espace qui poinza bar qui pointe ça. Donc tout ça chaque dimanche donc chaque le lundi na aussi c'est tout à l'heure nazo kende déjà place à concert. Donc boss archiniance moto pamba mais ya pamba té. Il y a ça responsable ya espace. Vous comprenez? Gérant Charlie na robot sanoté grand gérant Charlie les passe à place oza na robot sanoté les allirés. Tout ça na rep na biso chaque mardi à coulisses et puis chaque vendredi na police et puis tout ça sous chaque mercredi na lemba super. OK. Batu sou balingba mona biso so boye na lemba super tout ça na espace H Royal. Donc so balingba mona biso chaque mercredi tout ça na lemba espace H Royal so boye na mona biso ba seke bazawana donc batu na biso tout ya lemba na bengisi bino tout boya kawana chaque mercredi vive à la musique et comme on a H Royal et puis lelo tout ça na ki poinza. Donc ba programme so bolingo zo biso tout ça chaque mardi à coulisses et arabi somoko et puis mercredi tout ça na espace royal na lemba super mercredi jeudi to pemi vendredi tout ça na coulisses na biso et arabi somoko et puis dimanche de concert tout ça na concert. To ba tout à l'heure na espace qui poinza tozana na bosanité ba les allirés de Kipwanza na bosanité 150 na Kipwanza na robosa na hote et puis madame na ngana robosa na était ajande makanera maman azo sala ke ba fufu ko tali azala toujours na ndenga système faut to bombi to faut pe totombola makambo wango ozo comprendre moi nungu ezo bima mukia fali pour pazo mema Bill Clinton na mikili bato alobi bila zayuma bila bimi Toro a trahi Wenge, le lot de Kablo Kwana, et Saloneni, tant que Kango bazo traité ex-patron à Bill Clinton qui non, Kazayuma a trahi Wenge pour Fali, pour pas soi-disant entre guillemets, te confirmer en moté que ceux qui a solo que fallait Julie visa ou pas, mais bah traité. Est-ce que tu as qui yo lié beaucoup le banin par là?
Bon, na kolo bailoko moya moke omoni batu babambara manga libanga na manga etela manga mobesu jamais babambanga libanga eza loba eza mutu ana nzala bien eza mwasi ya zemi mais soki eza nango bongo te bakoki esala ngo manga mofude bateki yango 100 francs mais Bill Clinton aza manga etela yango ozomona batu tuna temps ta prise place oza au petit na oli bo format au sala kolanda batu te yo sala ka chemin na ozo sala donc yo za Bill Clinton so sala batu basi ko sala ba je za premier animateur abimisa album kizo bazo be beta ya danger donc batu basi ka ko sala ba aventure pa na pour so to beno de lobango e bando sala kwa to zoni Bill Clinton za danger prise za mangi là tika batu ba mabanga pour manga mubesu Mikata musuna mutu ana nzala. Poso sali pe babla. Besu mutazemi. Na mutu ana nzala. Poso sali babla. Ba sala manga mufude. Ba teka ba safra. Oko point. Est-ce que manga te est pas sala mufude? Vraiment. Tala kaka ba les villageois de Molokai bande konanga na Mutoke bande konanga na Kauka na bosani bino tende ngozala nanga ndenge boyanga na kozanga jamais ko reconnaître bino. Bana tu ya Kin, bana tu ya Congo, bana Europe, Gravengwidi, ya Grace Pemba, na robosa na hotel na Paris, Ser na biso Mokarine Mokabosh, vous comprenez? Donc na robosa na te, puis na bosanité, le marteau qui écrase, juste qui moine, toujours ma vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et retenez tout à l'heure, na rompo qui pointe, na rompo qui pointe, vive la musique à Bazawana. Après, merci beaucoup à toutes les grandes équipes techniques qui m'ont tenu compagnie. Et merci à Montréal, merci à Eric Matala, merci beaucoup à Maître Zoza. Maître Zoza, toujours encadrement Banini. Fulukumba. C'est-à-dire, 4 caméras dans le plateau, vraiment Maître Zoza. Merci beaucoup, tout Bolandi Bisso. Retenez chaque dimanche à 13h30 votre émission Nous les peuplés. Vous les artistes, musiciens, plasticiens, peintres, les comédiens, les sapeurs. Voilà votre plateau est là. Balobi Nous les peuplés. Nakata Lope Télévision. Merci à mon DG, Blanchard Dikandi. Blanchard Dikambi. Blanchard Dikambi. Blanchard Dikambi. Notre DG. Vraiment merci Babi. Bana Touya Changu. Yabino Saïbani adresse Yébani. Blanchard Dikambi. Vraiment merci Nabatoutou. Merci, portez-vous bien. C'est parti. On se retrouve dimanche prochain.